ozomona mozoya na TV mpona kofinga bato yaya bomisana kende bakato balèvre ndambu badimine mpe bataye minu ekomela espace ndenge moko ozoloba minu ezobima lokola fourchette ntien banoteka vos banoteka banima kwakala banotekela bamida banotekela ba ese de panama banotekela bamamo international ozomona bango crik na bango wana eza ya okamwa te po bateka po na logique des choses liyanza tirtokese batirtokese wana toza niveau moko no na bango te toza deux personnes différentes tellement ye ndenge aza bongo aza na ye zoba eloko liyanza eloko na oyebi so no liyanza arrange na minu na yo ko arrange na minu na ye parce que minu na yo yo kuta wana poto mtutu traitement eza nango gratuit bazalaki na amour a contribuer et puis amour oyo bajournaliste baa nango yango te eza pa bana wana ati kosala biso comparaison na bato baye lobilobi ya ya kosala comparaison te bayoutubers et puis na batirtokese bato mosusu bazalaki nango te yoka nti mpasi oyo gema ibele azalaki nango to vivete mayamba azalaki nango yango ezalaki na bato mosusu ezalaki te ozomona ezalaki te na bato ebele nde baza bongo bayaki matanga na bayaki na bango kake abwaki robe na pembe abwaki talon na ye abwaki mwa saki ne aya nango na matanga fleur martinis bamona ye apres po yebi ke leki biso mama gema kokonzoni akufaki contribution nini oyo bango batiaki ya malongo eleki ya fleur martinis po grâce te mo apesi 500 gema ibele atie $100 Vete mayema apesi $50 mamulu batie $30 bandeko na biso apoto baglore yolande ba $200 tala carmel oyo $50 bato ebele na fleur vraiment bayaki na bolingo ya kolela bayaki kocompatiblement na famille ya fleur non mingi bayaki batala bagrâce te mo basali contribution bakotia fleur na cercueil nini corbillard ndenge nini bazoya fleur vola ndenge nini baolata fleur ga ndenge nini shola ndenge nini sous-vêtement ndenge nini soutien ndenge nini mingi na bayaki kolela te bayaki na bango kavonete tala lokola ngo ndenge ekomoni kobata baroba mokuse non toka likola vonete wana na yayo ekokani vraiment tobi ke vonete na mwasi kitoko ya ta mokende vie réelle bato base comportaka bongo bashokaka bato baza na badefo ya basala mabe vonete ya otala papa na ye mamilu ozoseka mutu ozotala te ke yo mpe ya yo akomata mpe likolo ya moto asala accident yaya Donc c'est bien moi votre humble servante, Mams Matondo, autrement dit la star. Quand tu es adino ke musala nde elengaka biso pembeni na bino lelo sutolie mpona kosala analyse na makambo nyonso ezoleka na internet na programme ya matanga ya ndeko na biso chinois oyo bientôt bakotia programme. En tout cas merci beaucoup na baboni na biso nyonso ya kilelo, osabone, bo partager vidéo, ba commentaire na bino na komisala biso bien pour améliorer le tout ce que ça bino musala kitoko. En tout cas merci beaucoup na ba concert na ba confrère na ngani nyonso na moni Mouyaya Chéri Prince Luamba, Tete Sali
tonton Mundir, bah, je te salue aussi. Tonton Tadi, Bambo Teno et Belé. Et pourquoi pas tonton Yams. En tout cas, papa Faustin Ngombo de Bruxelles, je te salue. Maman BBC Djema, la maman qui dérange. Natacha Golala, patron. Regarde, ma garçon Paris. Et pourquoi pas mon yaya chéri Jean Imboso, je te salue aussi. Vous abonnez vraiment, vous partagez vidéo. Et que ça la biso bien. Parce que si vous partagez, vous commentez, moyen to la bino ba news exacte. Moi, bah, commentaire, ouais, et puis ça toujours ma force, photo, améliorer les choses pour ça, vraiment, Moussala Kitoko. En tout cas, merci beaucoup, na maman Bed, maman Gina, ma biala, maman Gina, je te salue. En tout cas, merci beaucoup pour nos conseils, en tout cas, et ce quota. To lingami, vraiment, qu'on a ba maman boye, ba ota liso bola, mouke, ba tinda on a ma bé. En tout cas, maman Gina, merci beaucoup. Na plateau na ngana zanga mon côté, na zana Bianca, tout solo la moi, mouke, ma kambotali film, na biso Vonette. Lelo otoza na 6e épisode, 7e épisode de Kota Lelo. En tout cas, Poutine de l'écriture Belvic Kandila patrona. Bana na ngwende na yo. Na benga ko Mobutu me na baki seli yo lusu Lumumba. Parce que yo nde muto pesa biso liberté. Yo muto pesa biso liberté. Yo lelo za fierté. Ya ba comédien. Yo muto ki présenter biso partout ko ba kozana na posa artiste comédienne. Ya Congo, yo ne me représenter, en tout cas, t'habites à comédien. Merci beaucoup, na Vonette, penda, ezo les kakito, comment consommer film. Aujourd'hui, trophée à YouTube, donc on met épisode de côté, vous 1 million de vues. Et vous allez bien ma casse, on a toujours fait, ça fait, Poutine, na biso fier, na force. Ah, c'est la biso biso, Moussala, d'adju, so, vous allez l'engagement, on a congolais, on a plateau. Na yamba Bianca. Bianca, bonjour. Bonjour, Pamela Matondo, bonjour, bah, abonnez nous sur ma chaîne, biso, différence à la chaîne ou vos émissions vraiment bambote na bino et puis bambote na ngebele na yemo pour Poutine de l'écriture Belvic on dit la patronne maman Morote maman Rai Goshi maman Tioma moi soit les kabango toujours na mayele vraiment na pesi bambote na ngai na Yolande et pourquoi pas Irène Kialuta Nadine Kialuta Mifi Lessa Odek Lessa Dongo Lessa Patricia Branco et Clémence Bita et Clémence ya bato Nathalie Mambote na bino vraiment yango wana mon boss azamoko Okem Edouard fondation de Lutongo Mambote na bino vraiment yango wana agence ezamoko adage de Banza de Turquie Luanda Turquie Paris et pas Rose Mengazali Armeline Kima Pamela ba question ya yo et puis ba réponse ya. OK, merci beaucoup ceux qui tokoki pour démarrer balamon ko moi to kota ngo mingi pendezate parce que to lobeli yango trop voilà, lelo au film ya biso Vonette to komi na 7e épisode des okota lelo oui na film wana Vonette Bianca zwi yango ndeni ya obi Maman Milo moto ko tenu bango rigueur te po eza vie réelle sur scène ozomona mais kota la Vonette wana otali Maman Milo ya si so na moto epesi bato ebele ba deux fois même na moko tala liboko ikenda mopanzi moto ozomona nga naza na mwana grande sœur na nga propre bazin lelo aza loboko ndambo moto ozomona ko Vonette wana abotama ipare makolo mibale maboko akofonga maboko ne mibale aleka na accident yango moi ba mapasa Mamilo ba oseka ye en tout cas na sepe na réaction en grâce ya zarande bongo normalement ozomona azo condamner maman na vraiment que papa ote Papa Serge, ana mwana na liboso. Mais mwana na liboso, na ndako aza nini emete. Mais ndani aza mwana na yo ya papa mususu. Mais kala ndenge papa Serge azwaka soin na nga. Pona nini yo lingi kozwa soin ya nani te mila bite. Femme soit soumise. Abi azosala soumission ndenge mobali na lobaki Mamilo. Grâce à le bien, là, c'est très capital. Abi maman, le c'est qu'à Vonette, pour Vonette, à ça, nini. Handicapé. Et bon, on lobby ce que quoi les bananes, on lobani. Ozomona. Naomi. Yo so seconda bongo. Oyebi na ke Vonette tango nga na moni affiche. Na mituni na mona fi o wapenga na yeba ye kale tango au travailler na bon marché na resto na salon moko na bon marché kota cheta de kuna. Na yebeli kuna mais na zaki étonné mba moko na moni na affiche Vonette film. Ya. Na oyebisa yo niveau normal là c'est qui Marie-Hélène abi mais fallait zana ngoka yo kutunde mtosa no accident po yo oselo na kindumba mingi ya kalikila nzambe za yo te
nzambe soki permettre vonete wana azala infirme bongo po grandeur na ye nzambe emonana akoka mpo kozwa accident bakobongola mpe mutuka wana ata carton me nzambe abi te il faut leka na accident mpo nga grandeur na nga nzambe emonana vonete eza na maboko okangama yaya atiaka asalaka makeup akanga suki asala makambo minene yaya moto aza na maboko okangama pembe eza na bato misusu misapi soki eza boye mpo asimba te eloko eza mpasi me tala capacité nzambe apesi epa vonete wana soki yo naomi oseka vonete yaye eza mpasi tokondane bandeko na biso te bandeko na biso baoseka vonete na ndenge ya solo te baza kotalisa publike bato basekaka bato ya badefo batika eza mabe. Ok, merci beaucoup. Eza mabe, eza filmé. Yango tango nalobake Belvi Kandi, la patrona Mobutu, aedikaka mas. En tout cas, nzambe fois batela Belvi. Tasuleya. Mama mukolo bongo, oza kosala kibo mbanda na muto, oza kofinga mutu na nani. Marisha na leli. Abinoba kaka. Na sa moyi oyo. Yo umela ozo seka koko na ça fait mal mais ils a faut y aller yango na linga na loba nanu Belvi alingo loba na biso nini komona Pierrot oyo alingaka Vonete na Facebook siko komona Vonete en live boy expression ya Pierrot ndenge ezalaki mais quand même animiye eza na ndenge ya solo pe oyebi ke côté na otinda mutu wana paza mwasi na nga mais a parvenir kotinda ka Vonete ti e pas léa na o no se komeli Vonete wana au moins on te que ni o Pierrot za mabe tangu yo moni ke mona bato kolingana yo lisute tika ke na ye oui tangu yo kotinda ye pa mwasi na oleya otangu leya kotuna pa Vonete alobani mais likunga mpe alobaka na mwasi na ye famille tokosanaka te réputation eza moko soko ndinga mpo joue na nga ngango nde aza boye ataka nde nalanga lokwa caption ambiki boye nasala na bajete naza fiere na nga makasi parce que nayebi place na telemini ozomona okoki koya kojongle nga te lokwa mwa moko moki osaka na nga na esimba te ozomona nde eloko na yesa mama leya Vonete da so betaki ye Pierrot mpe da sa talisoko okende koluka Vonete epai na bango mposa nini mpo so bayaki famille moko boye mpe ke aza na bayaya mibale aza na bayaya basi mito ekata babi ke male akobima te bakobeta ye famille eza mpasi na makambo en tout cas poutine de l'écriture famille libota place nio tu toza tokanga famille libota oye komona mama Marie Hélène oti sikoyo na ocomprendre te mama Marie Hélène azo préféré kovanda na libala wana pourquoi po so tolandeli mpe bien mama Marie Hélène asabote mwana na ye asundoli mwana na ye mpona papa JR okota kotala papa JR mpe boye comme si aolingane mpe mama Marie Hélène mama Marie Hélène asundoli mwana na ye te po ata soki mama Marie Hélène avandi na Vonete babiloko mosusu azala na capacité osala yango te mwa moki azoza ata mwa ba $5 wana ezopermetaka ye po atinda pa mama na ye ata mwa kolia ata mwa nini ozomona yango moni apa mpo soki des choses akanga na biloko nakei na ye ozomona siko atali kaka bana na basengi ye pardon osoki odaki akende ka ngelo banini ke osali bongo mpo biso wana mama te banaomi basengi wana ke mama yazalaki nango ya litio wana ya litioli bien ka en tout cas tozo continuer mpenza émission kitoko Vonete oyo en tout cas na oyeba te côté na fin nango ekozala ndenge nini komona sikoyo poutine de l'écriture ye moko ndenge azojoue même Naomi na Siana basatandaki te ke etanti na bango aloba na bango bongo ejoueli ya poutine epate nga makasi oyo Belvi wana te coup de chapeau na mama coup de chapeau Belvi coup de chapeau en tout cas nzambe apesi yo bacapacité oyo mokili opesa yo te nzambe abatelaka yo mayele oyo oza nango muta mokili ya bato ya mokili te mayele ane eutama epa nzambe mbala moko oza fierité baparent na yo en tout cas nzambe abatelela commentaire kuta osala mpo na yo eza te ye vraiment da bénédiction na bénédiction en tout cas Vonete en tout cas to consommer film ya biso Vonete ekozala bien makasi mais na talaki premier épisode mpo na nini mikolo comme si dio ya Pierrot na gesho ezokende makasi gesho leki ya leya Pierrot mobali ya leya ntango nani Pierrot oluka nani leya kuti bagesho na porte est-ce que bagesho baza batravailleur ya espace wana to aza leki vraiment ya leya te aza leki ya leya te bango baba misala bango baza na bango bagérant ya flat bazaka bagérant flat wana ok
siko merci beaucoup Bianca tozo continuer kaka na émission na biso kolala kolamuka chaque jour makambo ebimaka kaka chaque jour comme si liwa fleur était biso lelo te hein ya liwa était ya biso ndenge nini bato bamesa na bango kaka makambo ya kobunda makambo oswana bana bango kaka na makambo na bango oyoka nti ndenge eza bongo ata tolelaki tobambani na mabele yaya moto afinga ofinga ne kaka moto aloba mabe aloba ne kaka mabe liwa flo ete yango moto ete yango mpe bato te ozomona moto afingaka aofinga mpo tomona balive nde ezomata ezokende ezozonga ta lelo baaudio osi tobimi lisusu ozomona non makambo ndenge eza bongo eza nango du jour au jour makambo ezalaka nango kaka makambo ezala au jour au jour mais biso moko bato ozolinga bamba problème wana ebima ebongaka kutu même ke tokendaki feti ya Bianca tolie bien te tomeli bien te baya kotonga bazotonga ti matanga mowe ya kufi eza ndeko ya fleur te mama ya fleur te mwana fleur te fleur ye moko nde akufi estce likambo yokani ti majorité ezalaki na matanga tala kaka ke nene eza bongo matanga fleur martinise eleka ndenge nini ezalaki na mawa te yokani ti mawa nde bato mosusu bazalaki nango bato mosusu bazalaki na bamawa wana te ozomona bamama bato mosusu batonda naye nango ekoya boye na boye na boye aoloba oyo neo toposa motema na esala ye etinda ye plutôt. Ok, merci beaucoup Bianca pour la réponse wana esalinga vraiment bien faut kosala analyse ya bata mayele tosala baanalyse ya bazoba te fleur bakundi en pleine kokunda fleur liste ebimi mbala moko direct live ya liyanza oyo azochola bajournaliste presque nyonso azochola bajournaliste totiaka monoko ya pamba batiktokese baleki biso tozotia contribution ya $10 $20 $30 yaya batiktokese oyo batiktokese yo mpoza nani ma chérie mon frère oh ye pas mon frère contribution opesaki eza combien opesaki eloko te oza wana mpona koridiculize bato oza wana mpona kofinga bato oyo yokanisi ataka $10 na kini o eza ebele mutu comment eza mosusu préparation ya ndako mobimba na motu ma se sacrifie azwi $30 nde apesi yo atele mpo ridiculize mamulu apesi $30 yo nabi ya kati ya liste opesi combien ndenge alobi ke ndenge aridiculize bato na liste wana d'abord à logique des choses bakatelaki motu nyonso $20 contribution ezalaki $20 mais oyo aza na au-delà ya $20 asala nini atia yango na question nange ezalaki ye mpe aza chroniqueur ye nanu ndenge aza na amibengaki aza molobeli ya bamama fleur mpe aza mama yaya wana eza bamaskara pamba asalaka wana liyandi d'abord ye moko c'est un PD ozomona aza molobeli ya bamama te aza molobeli ya ye moko po ye moko aza mwana mwasi ozomona voilà omela omona oyebi so na vie papa babatela relation yo mama no akufaki ya olele mama no na onero baleli fleur vraiment onero fleur azwi ata papa fleur na mama fleur basatondaki te ke mwana bango akoki kokundama na onero wana yo mama na ata okufa wa pauvre mère ya bato ata kokufa awa estce na famille na bino yo ata $500 apamba otinda ye ya contribution otikala osala ngo tana batanga mama na yo sikoyo liste oyo liyanza azalaki na nani na groupe te liste ekomi epai ya liyanza ndenge nini tomoni liyanza bimi atangi liste atangi bakombo oyo bapesaki ba $20 na ba $30 mais kaka na même groupe wana toyoki voice ya Yagola ecircule mbala moko akize mbala moko tadingala pake eza tadingala pa mutu ateki liste wana epai ya liyanza bayagola nanu premièrement bayagola baza bafille moko oyo baza nanu essentiel ozomona combien de voice oyo bayagola bateka ya bato yagola aza bate aza na Kinshasa te aza mosika combien de kilomètres aza aoyoba ndenge ke teka apesa $30 aoyoba ndenge nini ke mamunu apesa $30 affiche mpe liste wana na live mais oui eza na bato bapesi yango bato yango banani bayagola oyo okize yagola ndenge yagola azoloba waketadinga alapa moto apesa mama nazoyebisa yo oyebi bango te nga na banda na bango bango batekaka babimisaka bavoice batekaka bango eza ndenge na bango batekaka opesa $50 atekeli yo voice
bango ya bongo ndenge na bango mais ye ndenge alobi na groupe kuna atanga kombo pourquoi ya gola komi koaccuser Tadi ebele boye pourquoi mais po Tadi ezalaka mingi na Sara Tola ozokomona ngo te ke Tadi ezalaka tro na Sara Tola yango olinga akota komba Tadi na buzoba soki Tadi Ngalapa azalaka na Sara Tola te akota Tadi Ngalapa na buzoba ta ozomona mais tellement di ke Tadi avandaka na Sara Tadi azalaka na bisi yango moni aolinga kota po soki bato balobi ezali ka famille bota basaki bezo na matanga Fleur Martinez okomprendre yango te mais yo mpo oza na problème sérieux na ya gola yo accuse ya gola ke ya gola alingaka Yamsi ye moko wana problème wana ba rêve na ye wana ba rêve na ye ya okosa te wana ba rêve na ye mais ye alobi ayebi Yamsi te yo ozo accuse ye comment ayeba Yamsi te ye ayebi Yamsi etikala sombi ayebi Yamsi mobala ba rêve chouchou na ye mon cœur à moi mon cœur à moi mon jambe continue lisusu yaya so na kosele makambo aya odefendre yango afutelaki yo rapport oyebi yaya wana buzoba wana alobi ozokosele likambo oyo ye ayebi te atikala oyeba Yamsi na vie na ye te comment c'est possible yo ke olobaka ye Yamsi nde aza rêve na ye so tokosa ya nango na tv omoi aoya nango te mpo ayebi ke makambo nyonso to wana oyo tooloba eza ya solo makambo tu tooloba eza ya solo alinga te toloba makambo mosusu pamba na tv bien ka tokundi Fleur matanga ya chinois eza na morgue bato ebele bazomipose baquestion est ce que honneur oyo topesi Fleur Martinez ekozala mpe honneur oyo tokopesa ndeko na biso chinois parce que comme si matanga chinois eza mpenza bato baosabota yango trop elobama mpenza te eza na oka ndenge moko bavaleur o Fleur azwi yango mpe chinois ozwa po bato ebele bakontribue ndenge ndenge emona na facilité epa Fleur ndenge mpe mbongo emona na facilité epa chinois bakunda mpe chinois na honneur mais ezoyokana te eloko ezoyokana nango déjà babane da contribution nase bana opesama déjà jema ide le tour apesi $50 na matanga chinois ozomona na bacontribution ezomata du jour au jour kaka programme matanga eza ndenge nini donc si tout va bien semaine tobanda ti tokoma ba vendredi samedi to après kokobima si tout va bien sans c'est prévu toyebi te programme mosusu ya brisque me kokobima mais soki ebimi te ndenge famille elobaki semaine oyo tookota nde bakokunda mwana bianka mama moko na Paris akomelenga message aposenga question natuna bamembre eka ya famille Libota bianka nini epusa yo lelo oyo omibengela mwana suka ya famille Libota to olinga famille Libota to olinga Belvi Kandi nini oyo epusa yo yaya ngai d'abord merci maman na question na yo nga nalinga Belvi premièrement nalinga Belvi oyo aza lelo te po azala patron na te nga nalinga Belvi ya kala ya groupe Simba nanu kutu nanu ozomona epuis ntango naye kovanda naye kotala ezalaka na bémission moko boye nosa kala ya basantabu okutana na ye je crois ezalaka matanga ya papa Mundori si je me trompe pas matanga papa Mundori to ya mama na biso nani Mindondo namoni wana abinanga abetanga mbata pa mwasi asoni okata soni te ozolobaka nini bainsanité na tv boye na bo oza na famille oza na mama oza na papa oza na bayaya oza na mwana lelo babémission ezoleka oyo plus tard ekoki konoiri yo okokotika yango to change bajare ya bémission abina atalaki yango nga naokaki soni na part na yo depuis ntango nga moko naye kovanda naye ovanda alexi toka bonga bien akayana kaka babilobaloba kaka eleka na continuaka na nga mpe ti ekoma na batambo mbo na ba 2016 moko boye na ovanda nga mona avandi nga bi te président junior mowabu napesi mpe mbote place aza abandomema nga na 10e rite ke nosala bémission ya politique naye omeka émission ya politique bo abinanga na bianka oza na mwa talent tikalaka na président nakoka na ngai te abinanga continue kaka bongo bientôt au fur et à mesure mpe na bandai kaka kokangama na président junior na ndenge mpe nayeki
beaucoup donc pour nga benga nga lisusu bien que faut ça les misa ata opesa nga combien ya comme yo kongo sikoyo soni neta on est ko vanda na ba 2016 amoni ba la patronne Bellevue on est ko se décider la 2021 a dit non na famille libota vraiment pour le natiki sans tabou et daki non pour la président junior mais na kana mutu moko bota atala nga remarque wana kala reprochera nga c'était Bellevue donc Bellevue kota conseil penza za makasi parce que par rapport à émission auto salaka na grâce ya ko témoigner ki atiki ki PD azongi na ye mobali normal comme si Bellevue apesaka bato ebele ba conseil mais soki oya na télévision pona ko témoigner na bolamu ya Bellevue pona nini ba juge ke Bellevue apesaka bato mbongo ou ba témoigner malamu wana etali bango yango eloko petit mekoso alobaki abi nazalaki na prison nasali inane na 6 mois nabenga comédien moko te alobi eloko moko te mais mokolo nabengaki ya Bellevue atindelinga $1900 abi na boya ezalaka Bellevue mutu azoloba po bato balobaki osalisi mutu okomi biloba loba tikanga moko petit mekoso nafongolaka munoko na nga nabanda kolobaka na bashani nyonso nga nasala nini nakolekaka akonsaka na makambo solo soki alobi ke Bellevue asalaki bo bato baloba nini te Bellevue nakabi na gauche droite eyebi natalisi bato ke ye alobi eloko te Bellevue alobi eloko te me ngai moko nde mundu azwaki bambongo tikala banda kolekaka na bemission moko na banda olobaka na nga balilobaloba na banda otalisa bolamu ya Bellevue yango omoninga mpe lelo nasaka aza témoignage moko boye nayebi te lelo oyo naza boye nazwa valeur nazwa barespect moko boye c'est grâce à Bellevue Kandila. Donc, maman, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Bien que tu commis vraiment pour chiter l'émission, question de la soukapoto chiter vraiment. Au lieu de l'homo à la Bellevue à l'ongolo de sanité au yosala qui n'a lelo au comité bâtiment sur comme mon qui est bien cas ça bien cas ça la beauté. Mais n'a pas jugement nuance au bas juger à Bellevue. La critique les autres il y a et belé et l'autre nous ce qu'on dit sur internet pour moi Bellevue faut côté la carte et ça la dire il y a quoi babambaka toujours libanga na mango ekela Bellevue soki azalaki mobesu mogugu balinga batala ye te balinga bamona Bellevue te balinga balobela Bellevue te komba Bellevue anamata na miniature te tellement ndenge aza bongo aza mutu so comprendre ke Bellevue aza mutu aza mokila te yango omoni balégende ebandela toujours na nkombo na ye yango omoni mutu ata azangi aliema lipa na moke ya 500 ye na te bafini Bellevue ata matine ka moto a 2000 na ye na te bafini Bellevue po atala makaka c'est un peu ça. Merci beaucoup Bianca tokomi vraiment na suka ya analyse na biso ya mokolo na lelo conseil nini kokopesa na bato nyonso baojouer na film na biso Vonette po Vonette wana ndenge ezokendela ntuka naozanga na maloba Bellevue ayedikaka biso mas nayebi te azomema biso wapi conseil kaka na bato nyonso baza na casting ya Vonette oyo okopesa bango conseil nini po bamema film ntina suka nde babandi nango na début jusqu'à la fin. Normalement d'abord félicitation na bango nyonso eyelakisaka de la production vraiment azaka na bato baza na batalent eloko na oloba na bango bato toteni bango rigueur te par rapport eza mosala bango bazotalisa bato vie réelle sur scène makambo esalamaka na bandako mais bango bayela yango siko mpo bato batala bato bazalaka na facilité ya kofinga baaveugle bazalaka na facilité ya kofinga bababa bainfirme batika ozomona yango omoni Bellevue aotalisa biso il faut kotika mutu nyonso tu aveugle ndundu nani aza na droit ya bolingo azomérite bolingo na biso nde esala bango bien soki biso tolingi baaveugle te bane baolinga bango mutu mosusu amona mpa polie na ndundu amona lokola ayeka akomi ndundu mais non ozomona yango omoni Bellevue azotalisa biso bavaleur wana en tout cas merci na bato nyonso to vraiment oyo baosoutenir Bellevue za malola pambola bien. Ok, merci beaucoup tokomi na suka ya émission na biso Bianca bambote na yo na bato nyonso balingaka Bianca donc bambote nanga vraiment na bato nyonso tu balingaka nganga mpe nalingaka bino eske na bato tu oyo toza vraiment awa bambote na bino napesi mbote nanga na Yolande donc
bato tout quand pour ba moti na bino vraiment. Ok, merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka émission na biso bo liker, bo partager vidéo, ba commentaire na biso la biso penza bien poto améliorer ça la non ça la kitoko. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, papa Samoukou pour le nécessaire. Regarde Nimbo ma garçon Paris et pourquoi pas mon yaya chéri Jean Nimbo sur la face de France, la PC caméraman intelligente intelligent migra je te salue tonton Mundir ba mamo teno ebele tonton Yams je te salue et pourquoi pas Prince Luamba papa Lutumba ya ba comédien je te salue aussi merci beaucoup vos abonnés vos liker vos partager vidéo et que ça la biso bien en tout cas so boninga na bilili boeza grâce ya cameraman na Daju mopanzi ya batu ya Daju bambote no ebele en tout cas merci beaucoup na babonné na biso nyonso bye ye mo kuta oli Daju ba opeso mbote koto yo ba otengi no mbote koto